Merci ndeko Carlo Lobatinios bazako ya ana banza bandeko bozolanda biso mon pays ma patrie émission oyo débat oyo eza vraiment forum eza pe colloque concernant les minéraux du Congo débat oyo eza koleka sans contradiction mutunyo sazo ko bakisa ba point makambo parce que c'est trop riche richesse au monde c'est le Congo Congo mtetongi poto Congo mtetongi États-Unis alors et ya ronza ko mona été émission oyo tozo kende na okaka ba argument exact mais ba ajoute ba idée ezali mais nazo kele pa ya ndeko na oyo mwana kivete central na yebi na ate soka yebi ke za mwana kivete central oyo benga scandale géographique kina maloba mbuta zambwana na banzi mwana mère morte soko yebi ke ozali mwana kivete central alors zo maloba yebi sabiso mbuta zambwana na banzi o nazaraki na malobo pesaki epai ya odon ndenge nini oza koyibanga maloba boy non parce que na lobi mwana kivete central akota awa donc soko zali mwana kivete central te ko za maloba te ngana yike yo mtu mwana kivete central est-ce que yike mère morte na yo mai ndombe wana na banzi le isune azoko kanela ba isotope o za na kata mère wana avula antenne bon ba misusu bala mibali me ndenka na lobi au mona bazana ba forme lokola ya basi mais faut pas ça l'effort ba pompage à makasi pour balakisa ki mobilité mbuta zambwana Joachim eloko tozo tourner na biso kaka pamba ye soko nazako tuna bino nyos tu bandeko oboza kolanda biso bolanda question nga malamu tozali koloba ke peuple africain tokende nan kaka na Congo peuple congolais a développé nano mentalité na ye pe science to meka ko développer yango lelo ndeko nyonso zali kolanda nga soko kei na Kinshasa ba ponyo surtout o ezali ba mai lekanaka soko kei atana mai kalamu okomona pont ezalaki camion moko boye OTCZ to eman ekufa balongoli carrosserie na yango bazuli bende wana bazui batie na mai bazui libaya moko batie bato baza koleka pont ya munene bato baza kolekana ou bien okei côté moko boyo kokuta bakata banzete batia ba pont bato balekana na banzete alors soki na biloko ya mike na to bandi ko développer na yango te tozo luka mundele ko salela biso ba congolais tolingi to évoluer to ko évoluer na nini po kende kozwa ba caoutchouc o kende kozwa ba minéraux partout ba mai ezali toza na procédure ya ko toza na capacité ya ko sala ta ponte yo banzi biloko wane ke koma lelo na kati na Kinshasa bato bele baza kokufa nzala pona ni pona makamba ba pont ezali te alors biloko lokola ba ponte siko toyebi ezali kaka ba camion toyebi ezali ya banzete alors mbuta zambwana ozali koloba ke biso tokokoka na mayele na mundele tokosala biloko mais to bandana na biloko ya mike oyo tokoki kosala yango nga na suki kaka na eloko wana comme ça bopesa nga réponse soki na kosi boloba ke non na kosi mais soko kei na ba pays mususu bato baza kosala ba pont na bango baza ko tonga bandako na bango nano eleki na oyo biso tozali kosala eloko moko te bon motuna mosusu pe o na kotuna bandanga na yeba manga na kati na Kinshasa na ebite na Congo soki déjà banda na longwa na ebite soki jina ngo ezalaka pe banda na eba lilala pamplemousse mandarine lilala ngando na eba nsafu na eba litonge na eba mbile sobe soki ba jina ngo ezalaka na kati na Kinshasa bon biloko nini tokoki koloba biso ba africain to développer na kati na Congo oyo biso to développer ezali nini wana mama mise lokola ba mama bato bakendaka na ba fro shop akoki koyeba donc bokoki koyebisa biso makambo wana biloko biso Congo e développer ou bien au ba pays mususu et importaka biloko ezali na Congo wana ezali bato baza komona ke non bato pe bazali ko développer mais biso na Congo nano to bandi biloko te pe batisi otokoloba soki na na mwani mama mise za kosenga maloba na meka nano kopesa ye o répondre mais mama mise répondre na yo na maloba na yo mais oko zwape oyo réponse na yo na moni moto moko akoti na nzela ya téléphone
na ebite mbuta zamba na soko pese maloba. Ya te kopesa ndeko telefone maloba et puis ba mama mise papa mandama ba ko répondre ngapi na ko répondre na likolo na meto kila na ndeko telefone na 93 na suka. Mbote. Toi ça qui t'a wetu we. Ya bajia ba bébé. La bajia ba bébé. Okay. Ngai obengi ngai na telefoni a partir ya Norvège na benga mina kombo ya mama Fura. Na ningi na sepali ningi parce que el mona ni ke tozana batu ya mayele na mboka na biso. Bao batanga ki na kati ya mboka na bao bayaki ko bakisa na mboka mwendele. Sikoyo eloko oyo naza koloba naza kolingake yo salisa biso po soki mboka ezwami na maboko ya mwana mboka wana mboka eloko liboso asala nini ati ya contrôle na badouane. Soki tozwi contrôle na badouane ça signifie que ezali te biloko na biso bana kobima kaka boye en désordre mais tomona kati ezobima ndenge nini eloko ya liboso. Eloko ya mibale ngai moko nasalaki mwa expérience ngai esika navandi nayebisaki bandenge na biso tofongola mwa compte totiaka ta ba 100 ana long terme tokoluka bato basalaka ta ba izini ya moke kaka ya ba ishi tokuna epona biso ndenge oyo papa oyo alobaki wana makambo ba ishi toza na ba fruit ebele mais toza koprofite nango te mais réponse bapesaki ngai nasepelaki nango te mais ngai nakataki motema te nakendaki lisusu na mboka nakende kosalisa bandeko na ngai nakutaki bandeko mosusu basi bakati mitema balingi batekisa bilanga nyonso oyo bazalaki nango baoyo bazalaki bandeko ya bakoko na biso ngai obi nayebisi bango sikoyo naza na mbongo te nakei koluka mbongo bino boza na mbongo boza na mabele botekisa mabele wana mopaya te ngai nakei koluka mbongo ngai nakosomba mabele wana mpo ekosalisa biso nyonso na ngai na bino batekisaki yango te ngai nakendaki kosomba 12 hectare ya mabele mpe na 12 hectare wana bato wana bazalaki bakamaradi ya bakoko na ngai bana na bango bayaki kosala mosala na kati wana a partir ya bilanga wana tobimisi tosombi esika mosusu tobandi kosala totie nani esika ya kotekisa biloko ya kolia lokola restaurant toza kotekisa biloko na biso wana ya restaurant eutaka esika mosusu te tosombaka yango na wenze te tokendaka koko kozwa yango kuna na kati ya bilanga na biso mpe na banyama oyo toza na yango a partir ya wana tosi tosali togarde d'abord mabele na biso mpo mopaya aya kozwa yango te toyebi makambo oyo ezaka na se ya mabele te mais tosi togarde deja mabele na biso yango naza kosenga eloko ya liboso baoyo nyonso bayebi ke baza na baparti na bamboka na bango bapaya basomba yango te bino bana ya poto bokende kosomba bogarde mabele na bino bogarde mabele na bino eza na biloko ebele tosi tomoni awa ndenge papa tambona ayebisi biso awa ke vraiment eza na profit ebele tosi tosombi yango mpe eloko mosusu wana oyo tozoloba awa mpona maendeleo njo tokoloba ke mpona révolution ndenge toza deja na bapapa ndambwana wana baza na basi batangi basi bayebi makambo tozosenga soki mboka ekomi malamu avant bango bakite biso soki ndenge motu nyonso akitaka na mokili oyo tozosenga te akokite mokili nini mais bakita bakende kotangisa bana oyo baza kuna baforme bango batikala na eloko a partir ya oyo baoyo mpe chaque motu oyo aza na mwana na ye soki otangaki université tangisa bana na yo mosala oyo osalaki ata katikati na bango bamimata motu moko soki oyo ekoki kosalisa biso esalisa biso mpo bana nyonso bazalaka na mayele moko te le fait de fait peut-être ekoki kobima motu oyo azali na kapasité ya koretenir makambo oyo osalaki yango wana biloko wana yo osalaki tokobosana yango te mpo mwana na yo mpe ayebi yango mpe tokozala na ye siri ya solo tata na ye azalaki motu boye mpe ya solo papa na ye atangisaki mpe toza siri na ye tozala mpe na confiance na bamosusu eza mpe eloko ya malunga mpe eloko mosusu tozosolana na radio me toyebani te tokutana nano te yo otangaki mosusu mpe atangaki baniveau ekeseni ata baniveau ekeseni il faut torespecte ata baoyo mpe batangaki mwa moke mpaka mosusu yo otangaki mingi mais
mosusu azalaki na capacité te ya kotanga lokola docteur mais soki otangisi ye olobi na antala mabele oyo ya rouge soki osangisi yango na mabele oyo ya vert obia ezali kaka exemple okokomisa eloko boye ye akokozala na capacité monene ya kosala makambo minene koleka oyo yo olingaki osala vraiment tozala uni mpe tozala na manière malamu bonne manière ntango biso tokoti na radio makambo ya kofingana wana eza nango révolution te parce que mokolo mosusu tokokutana kaka fin de fin tokokutana na réunion tozali sur place tozokotalana vraiment tobanda komitangisa bonne manière tobanda kofingana te mais tobanda korépondre bamosusu nalingi na répondre mama oyo alobaki makambo ya Éthiopie eza lokola biso toyebaki te or eza nini diama eza nini cuivre eza nini ntango wana toyebaki eloko wana te ntango wana eseleki maintenant toyebi quand même or na biso tokoki kosala nango bisu nga naza na niveau wana mosusu ayebi or na biso tokoki kosala eloko mosusu koyo tosi toyebi niveau wana toza nango siko tokomi tokisa lisusu nsima te toboyi te tokozala eni na bamindele mais mundele efo oyeba ke mundele aza ndeko na yo aza enemi na yo te mais mundele aza ndenge nini asi akomi na bakamarade ebele aza kaka na yo moko te donc soki mundele aye kotina yo eloko mpo na profil na ye yo mpe oyebisa ye profil na yo soki omoni ye mpe ake na profil na yo pesa ye oyo aye kosenga mpo akolukela yo mpe profil na yo soki alingi te profil na yo pesa ye moke kaka mpo bokamarade wana esila te mais kopesa ye mokili mobimba te kopesa ye mboka mobimba te vraiment ngai na parti na ngai na sikoyo napesi nano ide oyo nakobakisa mokolo mosusu merci beaucoup. Bangkoko, Batikara, Congo ya Lumumba, Batika, Batika, Batika. Kakosenga, bozonga, kamabele na bino, bozongara, bipai bouta, bozongara, bipai bomesa na bitumba, bozonga, bozonga, na bafami, bozonga, bozonga, bisote o ae unima bisote o lokola bana bazali kolela lela lelo awae bozangi atanda moyamba wa motoka bola pasie
Merci maman, pas de commentaires na ba sagesse ya somo obimisi awa parce que na moni vision na kati na ba kamio solobi douane pona ko contrôler ni na mundele aza ko bimisa na est na ouest il faut eza la photo yeba ni na weza ko bima mabele ya bridge to lingi lisusu ebimate contrôle la navigation na sekuna na force navale il faut contrôler océan na biso Perenco qui est nani chevron nini waza ko charger kana ba tanke na ba bateau wana ba citerne wana il faut to yeba pas de sortie na ba produit brut na Congo et loko nyonso za raffiner na Congo to yebi extension ya chaque produit nini ezali ko bima mama likambolobi ya makasi oya ba bilanga na yo on appelle ça les micro projets il faut ba banque na biso nationale ba banque locale nationale kata Congo e ba na ko financer ba projet ndenge na ndenge po batu bateka lisusu ba mabele na bango te mena ko monopoliser parole te mutinozo ko za makamuzali awa nazo nyera ndeko mandamawa awa te ndeko kabangwe limisa ngai na ko peso maloba pase na luka ke na mwinda nyonso penza ndeko ozala maloba na kuna. Alors merci papa aux envois na ndeko passer na maloba. En tout cas, ils ont vraiment a participé à l'intervention, à l'émission, disons la radio Oyomer, vraiment la radio Nisolo, il y a mille quoi. Maintenant, l'intervention avec les alliés, dans la penza, Moulaïté, on va dans cause de bas, Makambo, Batou, nous sommes vraiment les alliés à bien, mais sauf que, et là on a un loba, on a une tinda Batou, bakende na YouTube eza na type moko boye camerounais congolais prince kuma ndube obon so na YouTube obeti cesser les génocides intellectuels et spirituels comme ça wana pour comprendre makambo nini ezoleka pona biso africain et puis bah congolais en particulier quoi. Donc vraiment les amis dit du moko ya bien. Donc vraiment beaucoup tawana vous mettez pas cesser les génocides intellectuels et spirituels. Comme ça tu comprends un peu moins belé. La Russie na soukiwana. Merci Balasimara. Merci. Dans l'entretemps, nous avons confirmé que tout Congolais était millionnaire. Parce que ce que village, nous avons maman à Leki. Na Congo, la constitution na biso eza ko garantir biso ete toute terre est sacrée et c'est un bien privé. Et l'union ba ete ceux qui na mabele na yo bakuti eza na telenium, cadmium, uranium. Kotika te l'état congolais aya suko exploiter yango sans que yo kola mabele boyo kana. Alors, quel bambongo toza ko luka na Congo? Congo eza na mabele te. Le gouvernement congolais n'a pas une terre. Toutes les terres congolaises appartiennent à des familles. Et ce n'est pas le gouvernement congolais qui est riche, mais c'est le Congolais en tant qu'individu qui est riche. S'il peut seulement garder sa propriété, sa concession. Donc, awa na banisi ko na ba conclusion na part na ngai pona ba na ko blâmer yo mwana Congo. Ce que vous pauvre, c'est parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Mama wana uti ko leka awa. Na ngai pe na zaka na ferme na ngamoko boye calcaire za wana mabanga o basala ka ciment. So yinga za mbwana nga sala cimenterie na lelo gouvernement ko na ko za licence et so na sous licence na ko sala cimenterie na ki na ko expliquer bino quel genre de cimenterie to za na Congo to sala ka silo peut-être MC Koya na ko loba na bino ete Congo c'est le premier pays au monde qui peut avoir 1 million de cimenterie ko za eloko mundele te na lupushi te na katana te na lubudi te na lukala te na kimpese te tout Congolais au moins bazana ba montagne bazana calcaire o esalaka ciment et ezala besoin calcium te pour la ciment mais wana ezala émission mususu donc na bandi ko condamner siko tout Congolais toza ba pauvre parce que ba koki ko benda pétrole na mabele na yote donc iko senga pourcentage à droit de terre na yote ceux qui millions de dollars ezobima na place wana yo kola mabele ozali wapi pourcentage na yote ba peso ka 10% et que bazo benda 10 millions de dollars par an donc yo automatiquement ça 1 million de dollars. De tout Congolais oyo ayebi droit ya législation des terres, c'est un millionnaire. Tout s'attendre au gouvernement congolais et comme en bon côté, nata ya chicha za kokota, to telemela constitution ya sika avec ba parlementaire ya sika, ba signer signature pour dire que les terres sont sacrées. Alors,
La production locale appartient aux autochtones, la bankolo et mabele. C'est comme ça qu'un Congolais a besoin de millions de dollars, il peut aller acheter son paquebo, engagé dans Zambouana Sala, usine, engagé dans Zambouana Sala. Donc, tous les tellement plein de bouzoberies, Makaboyana sur papier, mais mis sous nabiso et mon arrêté parce qu'un Congolais n'a pas le temps de lire. Même batu nyonso bazana droit moko ya ko simba terrain nanga oyo concession nanga ezana ba ko na ko pesa place wana zalité. J'ai déjà réservé cette concession ezana ba minerai na kati. Il n'y aura pas un gouverneur ou il n'y aura pas aussi une personne à tenter ko simba ferme oyo ngai Zambouana parce que je connais la constitution et je sais que toute personne a droit d'exploiter sa terre ezala minerai ni nezawana. Donc je commence à condamner tout Congolais. Nous ne sommes pas des pauvres. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Toza ko sala tout na biso siko ya suka na bande ko bazala kataline awa na zongere ndeko manda mawa mutozo ki maloba ya kolobate et puis to na tout nyonso ndenge to ko kena kaka. Donc mbapa manda mawa olobaki pekala. Ya solo ndeko nanga Zambouana na nini pona bepsa idete na kena na ido mama na biso auto kota awa asiko pesa biso. Ngana joba ksekamu ke ndeko nanga moko na bazai azali kondenga na miniti oyo kolela ya sasa yebani te azali na ndenge obi mon pêche péri par manque de connaissance balibane moko bayiko spate terrain na ye na nsima ya sonabata wana bayaki na tracteur po basala bamai ya ovi batika na kisasa po pai na ye susi ezali balibane wana baye bayaki na deux tracteurs babandi kobongisa travailleur po babongisa mbi mai wana po basipataka mai wana basala baosusu na bango na hotel na Kinshasa ntango bazotumbula libulu ya baosusu na balibane bazotrive baor bango bayela libulu ya mai me baor epi na kati ya mai kaka so na bata awa batamboka mpe bayeba eloko moko te mpe na libane bacompagne de batoki baaide na baor na bango basundula ba tracteur bapakata mbam mutarikipira ba tracteur ado na mutarikipira ba tracteur ado gouverneur ya Bakongo bayiba pete tire ba libania bakima ne parapete ba ko ba monda pe que no place ande masola ba orezari yamana ngelo bana pesi longo na bina mama na biso ko ya lobiki non il faut to bana ko somba ga ba mapele na biso na ba province to pa ituzali vraiment mama na zona ngona ni pourquoi tala lelo bato mingi ezomona ya mboka bazongi lelo na kati ya mboka Kinshasa ebele batikitiki ba mboka nayebi te so baoso na kini vraiment eloko nini nzoka nde masolo eza kuna na province mais eza sujet na biso te oyo ezala entre parenthèse ndenge mama na biso ayekokota wana ngai na kini na liloba ya ndeko na ngai DSP oyo atunaki comment peuple congolais azokoka kosala ata JT mais ndeko na ngai DSP tozobango mpe différent awa eza likambo ya conscience Jean Dakisa ya honorable Serge Ouelo tangu ye ake kopesa candidature ya honorable adise ki non alobaki nini pona soki donc na tokomi na conscience te alobaki ki non il faut que kotuna base na nga mais honorable Serge Ouelo abosani ke aza na gouvernement ya décidé aza na nini na parti politique ya soki basoutenir ya titi mais abomi bango akemba abifo de tout na base na nga so na okende bien okende te donc pour te dire que même to comme na niveau là te toujours que le vert maintenant to za musika parce que mudogo ya Serge Ouelo akoba nzeme ko ba ku te ke nana ko tout na base na nga ali ba moko azwa pas devant je le sais que non ali makutu je le sais wa te bon pour na ko yesa ndeko nanga DSB ba il question de mon père maman musique pour ça parce que déjà réponse il y a question na yo que on a ndako mutu okuti ki mutu na bosala na mayebo wana te million moko ka opia OK na mo sango tata mkuta je pense que on est là donc il faut que bonne conscience makambo otuna ndeko nanga o atango loba awa je crois Alexis il a bien parlé il a le makambo bien donc toujours on va na likambo ya conscience papa nanga Zambouana yo za na yo le mingi discours côté ba mabele ya Congo yo tangi makamabele ya Congo mais nalandaka meki po awa olobaka makambo mabele te yo lobaka soko zongi na kati ya mboka Congo okopostule mpo na gouverneur ya Bakongo nzoka yo foke ni makambo mabele okoke makambo gouverneur te parce que il y a moins de domaine na yo
ka mabele ndenge mama na oto luka na biso mais soki okenda Congo comme gouverneur est-ce que baka mabele okoyeba yango sur l'importance nango wana question azosi na temps na yo nazongi lisusu ndeko na biso en tout cas bosizanga babadema nazosiba banta po ana dérangement téléphone merci nazo continuer ba place maintenant répondre question suka opposé awa kobosana te un gouverneur c'était un administrateur mais dans le système national Congo il faut passer d'abord comme un législateur dans le cadre de la députation provinciale qui est aux causes de la programme en gros. Et quand on est là l'exemple il besoin na repère ça yoza koloba quand je te dis que tu as un sable arabe na lukula chela l'actuel gouverneur là-bas Congo Mbachimbachi azamwana ya côté wana ya côté mwana ba fleuve. Mais posez-vous aussi la question de savoir pourquoi c'est Mbachimbachi qui est mon frère Lambuta na ngai na respectaka ye na taya contrat na ye oyo azana yango comment il doit permettre bana na biso ya mwanda kuna lelo bazangela place ya kotia makemba na bango ba chasser bango na ba compagnie ba paya qui est Perenco. Première question na na Mbachimbachi so va répondre na yango te voilà pourquoi je dois poser ma candidature pour que prouver na bana mwanda ete bazana besoin ba mbuta neska ba Mbachimbachi oyo te qui vient de vendre nos terres inga ezawana makama inga ngana mbuta Mbachimbachi toko teta na kuna la plan d'action approuver qu'est-ce qu'il a fait avec Mabele à bateau à chasser qu'on a côté à Inga et il n'a pas défendu la population et quelle est sa raison pour attenter que le bas était il mérite d'être élu qui est baouti que voter comme député national. Je me demande bien nan muta voter na tango sable arabe c'est le premier sable au monde au mokirinyo ça ko luka ezana lukula place wana ye mbuta Mbachimbachi avant d'aruna ce sable là pour votre information ce qu'on voit au sopana na simalupangu na yoba erosion ekokangama Otiana babalabala na biso tozala besoin cimenter pour tozala na babalabala kitoko nundele azowe la sable arabe et c'est un sable rare qui n'existe que au Congo na pays moko arabe lisusu. Et nous sommes trop riches. Mais cette richesse est partie. Le lukula place sable on a ezali sous la signature de Mbachimbachi. Un Congolais n'a plus le droit de mettre sa patte là-bas et pas ya ba Perenco qui est chevron. Donc tous ces bitumes sous-produit à pétrole, place pétrole, les à la place biloko et bimeli sable noir oyo. Voilà un des commandements on a répondre yo. Pour na kolite na babiloko abo il faut na signature. Et cette signature c'est ce qui m'engage na kende kolite na poste ya gouverneur pour na kwa prouver que je suis là pour na mabele parce que mutako ko défendre mabele kaka muntu oyo pe ayebi valeur na mabele. Ça c'est ma réponse et plutôt que et pas ya ndeko na biso na yebi tena na linko tomba maloba parce que biso ni sa to lobby bande kwa sika bazaso okota te mama mise na pesi maloba et boto la bino so boto okota la biso sikoyo papa desve pour la makambo ya ba production ya ba jus est-ce que to sala jus est-ce que to sala boité au moni développement ya économie ya mboka production ya mboka ezalaka mingi la culture ya bato papa desve na ko par exemple moké biso la fille to sala mbisa ko kauka eza nini eza mayele bakoko batikelaki biso po eza la période moko mbisi fois à se reproduire na kati ya mai to lia oya ko kauka mbisi à se reproduire après to ke suko pêcher mbisi mondele mayele ya jus asalaki yango parce que azala ba saison mosusu fruit rebimate leur wana basalaki mayele ya ba jus et alors lelo te bazui mayele ko kona na kati ya ba oranger bazo sala bilanga na bango ba bomba yango po e bébé balera malili te mayele wana na mundela zo kate leur wana jus na kati ya Afrique c'est totalement bien eza important oui eza important eza peu important te ezali 50-50 parce que biso na Afrique to lia fruit banda janvier ti décembre to la fruit to za ko lia soki fruit oyo e boti te mbalo yo to lia fruit mosusu tango madame boti to lia madame manga boti to lia manga safuka kaka ndenge wana donc idée wana ya kosala jus ndezoki biso biso tozwi idée ya kosala mbisi ya kokauka mondele pe awa azala ndenge na ye asalaka mbisi po période mbisi période ya malili bakokende kopeshe te bapemi nanu bakolia nanu mbisi oyo baconservaki mayele wana bokoko na biso mpe ezalaki donc mpona yebisa ok oui c'est vrai que développement ya culture eza kokesana na ndenge ya réalité ya bato baza kovivre na mboka na bango mama oyo te koloba awa en tout cas mama ya ngai merci mingi merci mama mayele oyo wana ya mama ya biso ekipaka classe te omoni mayele mosusu toye kozwa mingi nde tokomi na diaspora awa
tomoni kotala mayele tomani ko zo mayele na ba mindele sika moko to kotala mboka na musika biso to benda ba film na ndenge na biso mayele o mama o ya utu ko zwa awa na kati la yaki na kisasa zaki na ngote pona ni to yebite pourquoi pas musu à partir ya libanda nde amoni azu mayele kitoko baye mboka na biso kutu feto sala bo bato mususu batikele kotanga même pas classe connaissance ya ngaba zongo wapi papa na la DSV bato mususu baza kuna baza na makanisi baza na makasi na nzoto mais ba classe ya malonga lisusu tikala ko sala tout bakota baye ko la makambo ndenge na osala ko sala biloko to na mboka na bango c'est ça le problème lisusu donc ceux qui ont bomi classe bato ba kota classe T ou bien classe le qui cher bato ba futa ba école les alités bato mingi ba kozala maye na bango kozala mokuse kozala limité pas parce que baza bazoba non parce que baza na moyen ya kokota en connaissance na eloko il faut ba yeba te bakangeli bango porte moko boye moye bakota kuna ezate mayele pe ekangami donc si maloba papa Zambwana. Merci na commenter ka muke place na mama mise ko bosa na te lotokope ezaji ba orange ba pamplemousse ngana na ba kongo ba bazana ngo belé o ba kamu na kayango ba benda ka ji malheureusement oreba satisfaire na population na ka daba na ba mela mo ba glucose na ba ona ni kuna mais ba sala ma masanga pona eko ma alcool mais na aucun mal s'occuper ba banque na biso ba ko pesa ba micro projet ba comme ça to kombi na ba liqueur na biso on peut aussi exporter ba liqueur et puis Congo pe bambo on doit ko luka na lem ka yango yo to za ko luka ba biloko naturel nini ko pesa bisongongo neti kwini ngo sikre na yo wana ba melasse poussière wana eza ko tika na kala ba mai wana baza ko bo wana ba balabala pona poussière eza te o na mikolo alcool et comme produit recherché Brésil comme premier parce que ba camion alcool comme nango question ezali est-ce que moyen peut ezali te que biso ba vale na biso nyonso ba ko na ba koko ya trop comme ça koko que to ya kaonga ka to nya ko na nyama ko ya koko te to comme un peu productif de façon que to comme un peu premier peu na monde concernant alcool to longa la ba essence na balabala to comme nitika Brésil parce que quand tu na ba place le to ko na ba koko donc voilà pourquoi na za ko ba ete ngai na koti na section ba ko condamna ka congolais moko raison moko etikali de sous-souté pour un congolais asia na gouvernement qui peleke ce gouvernement moko ko bongisa congolais e ko tikala ko zarate mais yo congolais exploiter mabela ba koko na odo ndeko odo bande ko yuzu zakati toza obligé tozo ngana ba village na biso donc ne ko tuna ba koko na biso limite su wakati wapi to bana ko lona swat ba koko to ne ko cadastre ba mabela na biso parce que congolais mutazana mbongo mais pas le gouvernement congolais n'a pas de terrain biso na Congo tozala bakola mabele ba américain un américain n'a pas de terre o tonginda kukene ko za permission ozo imbenda ko ya yopeza te na Congo parcelle à mutu concession à mutu c'est un bien sacré et ça na constitution na banza 3e 4e 5e loi déjà la terre est sacrée donc c'est le Congolais qui est riche pas le gouvernement congolais donc yena ndeko Yoka da Silva pour tout ça ba tour suka vraiment vraiment comme que na peta suka na biso na 17h presque faut kanga émission. Ouais, merci papa Zambwana. En fait, nous avons servi sur le débat tout à l'heure. Et bien, souvent, les alliés qui vont venir, nous allons voir. Polimi sindeko yoka yoza mwana ndako yebi koza na kata internet mais toza na ndeko akoti na téléphone to satisfaire et puis tozongele okoza mwana na téléphone. Ndeko ya téléphone à 33. Oui, ndeko téléphone 33, monsieur Maloba. Oui, bien moi, hein, c'est bien moi. C'est bien moi, disons, ma ligne. Bon, m'a valu préparer pour la question au niveau de l'Oba qui a, du coup, il y a comment l'homme noir transformé en matière première a été réalisé. Alors, l'idée n'a c'est-à-dire, la camarade toujours a comparé le dit que ça fait un bout de temps que nous avons un chinois et que les chinois va dévancer bis. Depuis comment on a fait ça, peuple congolais,
Chinois va avancer. Ce qui va payer sur ce bazar pour avancer, c'est parce que il y a la complicité, il y a la gouvernement dans. C'est-à-dire, nous vivons ici en Europe comme diaspora en général, c'est-à-dire, nous sommes pour découvrir la formation à voir, mais la communauté dit on ne peut pas plus loin. Bon, moi qui vous dis en cet instant, à niveau mon peut-être, si seulement s'il y avait une complicité à la nation congolaise ou une langue d'origine, je pouvais percer aller plus loin. C'est-à-dire, le gouvernement à fond de temps, la sécurité de la pêche et la formation va soutenir. Dans un monde continuer. Il faut qu'il y ait une feu et l'autre pour qu'il y ait mais il va sûr que la Chine va se briser. Il y a la Chine, mais surtout, il y a une formation ensemble, à ce que 2 mois, à ce que les Grande-Bretagne. Donc, ça, la formation pour la chimie nucléaire, la chimie nucléaire. Après, on a entré au Canada, à le c'est ça la stratégie Chine, malgré le communisme le gouvernement chinois est profité et fournit ça pour créer des savants, pour créer des bateaux, des cerveaux, tout pour la transformation de la matière première. C'est le problème. Maintenant, si à ce moment-là, tout transformer mieux, à vous donner à qui on a transformé, ministre de la minerie, il est venu sur la besoin. Transformation de la synthèse de ça là. Le but, on a donné on a pardon, tu vois, la minerie, on a ma belle na biso. Qui les toujours même pas quand la transformation même y a faire pas la biso ba mécanique, mais plus de l'eau, on va malheureusement tout ça, la métal, tout ça, aux athées. Donc, nous, c'est pas tout basé sur on a les femmes. Nous avons beaucoup de gens dans le Canada, dans les États-Unis, dans le Japon, dans l'Union soviétique, pardon, la Russie. Alors, tout le monde à ma langue, ceux qui jouent du gouvernement des amis stables, il y a qu'un secret. Nous, on se voit dans c'est rien. Le gouvernement a mis sur place, il faut intervenir dans le la banda. Ce n'est même pas un problème de tout le monde, mais c'est un problème pour l'État de nation congolaise. Donc, c'est un problème après la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois qui vont immigrer aux États-Unis. Les Chinois qui vont aux États-Unis, ces Chinois-là vont travailler la mission spéciale balancement spatial et les Chinois ont lancé la navette spatiale de l'eau. Et vous voyez que les amis, ce n'est pas un miracle. Et vous allez retourner la tête là-bas. La tête dans les États-Unis, la difficulté, puisque à mon patriotique des amis, Chine, complicité dans la banane nation chinoise, sur la zone là, la Chine. On a que nous voyez, à l'hôtel, il y a une nation chinoise. Et les réponses, Chine avait brillé dans ce transformation en matière première, nous sommes transformés sur place. Dans la chaîne, on appelle la chaîne, comment déjà, bon, énergie nucléaire, ils ont la chaîne, ils ont pour enrichir l'essence nucléaire, ils ont tout, sur place. Le bichot, quand est-ce que c'est la même chose comme l'Iran. L'Iran, soit quand il que nous c'est la même chose. L'Iranien, tout ça, n'a pas passé par là. Il y a tant de Bretagne à battu, tout ça, soit frotter une marge à suivre le gouvernement, si vous voulez, qu'il faut former, battu d'Inaïe. Pour dire que assez, ça nous allié la transformation, la matière, on a tenu au Salema. Les loups dans le Salama.
dommage, c'est dommage. Donc, il faut dire qu'il faut changer les choses. Mais on n'a pas seulement à parler des transformations de matière, mais on a aussi des problèmes. Il y a beaucoup d'habitudes. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Donc, les cas où c'est documenté, il y a une histoire, je vous demande, monsieur les journalistes, ou bien la proso, il y a un truc peut-être dans le niveau Internet, l'histoire de Mangongi, par exemple. Bon, moi, je dis que cette histoire n'est pas vraiment une histoire. Pourquoi? Parce que c'était à parler comment le mémoire pouvait se développer et va fournir une mémoire de soi ou qui combine. Donc, c'est à voir dans Internet et sur la vie de Mangongi. Donc, alors, la vie, moi, de l'Ougouani. Jusqu'en ce jour, nous dépendons des plans. Même la religion, nous dépendons plus des blancs, à partir du christianisme. Ils ont aidé l'humanité. Si les Chinois réussissent, ils ont leur bouddhisme. Si les Indiens réussissent, ils ont quelque chose qui est à eux. Et nous, ce que nous avons, c'est vraiment pas à nous. Les nôtres, donc parmi les nôtres, donc vraiment vous m'excusez, les nôtres, c'est peut-être le kindamisme et encore d'autres histoires encore là sous quoi. Mais toujours tenir compte de la communauté et pour créer des problèmes, ça crée pas de problèmes puisque nous comptons au christianisme et voilà, le christianisme vis-à-vis blanc pour le moi c'est déjà une trahison. Ça, c'est l'unique définition. En tout cas, je vous aide, on va aller en étude pour raisonner. On essaye de dire, on va prendre encore une fois. Donc, partant de tout ça, peut-être, après, tu vas dans la vie. Ouais, donc, c'est ça, quoi. Merci ma contribution à casse aussi que pesa eza kofunda était force à pays na biso Congo za la minerai. Voilà pourquoi section photo za na très maillé to tikela mutu moko ya kosakana na ba code ya ba minerai na biso na Congo te, sinon le pays sera vendu, si nous a déjà vendu parce que les laboureurs et ses enfants et contribuent trop na Congo pour dire que réservez-vous de vendre l'héritage que nous ont légué nos parents. Donc biso na Congo so toujours côté la minerai na biso autant to bana ko garder en compte ka tita to ko yokana mais pour le moment na banza to ya ka bakwanga na biso na miketo ko tselo ka ba héritage ba koko na biso awa nazongi papa yo mtozali ko loba et puis soko silisi toke pa bande ko nyos baza katnika de kondoshi papa Alex Kalolo de ko Odon mama mise et puis de émission na biso ko suka de papa yoka soko zaka na ligne na pesi yo continuer section no banda iponde ko téléphone to pesa ke priorité. Ok, merci beaucoup. En fait, je remercie pour le professeur qui écoute mon téléphone de toucher encore une fois pour un kaka ou pour le débat autour de la spiritualité. Mais toujours un sujet na biso. Au fond, nous devons papa des fois tu peux le bali quand il y a transformer dans J tout ça. Et le marijuana est une question la conscience na biso. Parce que c'est total. Tu vois le temps de babler de par exemple. Prenons l'exemple plateau de Bateke. Plateau de Bateke, c'est un terme fertile. Mais au terme de la plateau de Bateke, vous savez kilomètres, même pas un tracteur. Et nous, là, on va courir dans une boule, on va petit coin là, et pourtant, ils allaient courir pour industrialiser, par exemple. Au terre, on est fertile. Ils ont besoin de boire aux agneaux, parce que la nature avait arrosé. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Jeep. Nous avons beaucoup de chefs qui ont été dans le sol, qui ont été dans le sol, pour aller dans la main. Le peuple a abandonné. Donc, d'abord, on a une qualité d'abord sur le coquille, comment tout est transformé en matière première. Tout ça, nous avons qui veut la bisse. Donc, nous avons frère et tout le bâtiment, et ils d'abord la tête. Il faut que le gouvernement soit responsable. Le gouvernement est responsable, il doit planifier un plan. Parce que peut-être à l'endroit où l'État veut ça. Parce que même à la venir, l'État n'a pas de moyens, il y a des écoles, des fonctionnaires, il y a des ingénieurs, il y a des tout comme ça. Par la mise au point. C'est le début de la bataille. La point toujours là-bas. Est-ce que, dans le bataille, il y a des est-ce que ça plan à ponte?
pour un maquillage, pour un jean, je sais quoi. Mais tout ça faut que ça aille chinois. Et vous menez jusqu'à tel point que toujours vous quittez ça, même à un niveau très bas. Même de leur niveau élémentaire, et du coup, vous s'organiser tout ça. Non, je peux préférer un chinois pour ça, là, un allemand, un français, que c'est encore. Et dans notre état, vous pouvez vendre comme des téléspectateurs, même quand vous toujours pas. Aux matières premières pour transformer en eau, vous avez besoin d'une industrie forte. Bon, industrie, on a besoin de matières premières, plutôt des pièces de rechange, de comme ça. Dans le papier, dans le salaire. Donc, au moins que transformer, oui, c'est bien. Mais d'abord, il faut industrialiser dans le local. Et industrialiser le et nous, le gouvernement va vous brader. Il faut que le gouvernement soit responsable à ça, la plan. La plan que, dans la classe, dans le temps, d'abord, la bande, l'école, des trucs comme ça. Moral, il y a peuple, il faut changer. Parce que moral, le peuple, la commune, les assos moral à battuter. Nous, dans le commission moral, nous, quand même, le temps. Donc, d'abord, nous avons la structure, nous avons toujours abandonné, nous avons toujours seul, nous avons pensé, nous avons fait rien de ça, nous avons la musique de Sili, les amis pour les bien. Parce que, comme nous avons cette tâche de la Bavanda, parce que nous avons les gens qui nous font, ils ressemblent à ça, nous c'est bien comme le nom, le pouvoir. Donc, Babylone, il fallait venir. On a battu théâtre. Le tir, on a contenu de on a privé, on a un problème. On a un public de Sagrissakabou, c'est comme si il y a un grand événement, il faut éliminer. Il n'y a plus qu'à l'idée là. Il y a des côtés un peu sérieux. Le but de développement en Boka, il dépend d'abord du gouvernement. Parce que le gouvernement, il est même comme ça programme. Pour ce que je dis, le gouvernement, il est venu dans le district. Donc, il y a quand même dans le bidou. Il y a quand même dans le faut ça battu kaka. Donc, vous avez la conscience, il y a battu, et qu'on écoute qui est. Et donc, l'écouter comme une vérité. Et puis, d'abord, insister sur l'écoutant. Donc, on a beaucoup de développer, mais jamais. Donc, même pas de transformer, parce que les vitamines sont en réalité, ils allaient soutenir, ils n'avaient pas rentré face à ça. Donc, la télévision, la mine de la discipline. Car la matière première, les matières premières, on peut à tout bâtir et vous tegagez par les cacates. À tout le vendre la nouvelle pour la Sama Bélé. Exactement, ils vont apporter peuple nu, ils vont apporter le côté. Et qui t'a dit ce que vous avez banné dans le jeu, ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un compte banné dans la besoin de matière première, ou vous avez besoin de la technologie, on va plus avancer. Et puis l'État, les frères, l'État, pour que vous peut-être qu'il y a un siècle à venir. Mais ceux qui gagnent, qui ont des termes, toujours pour que vous avez toujours signé un bateau. Mais tous ont équitable, dans le sens que nous avons précisé pour préciser. Et on a précisé les articles, on a mais investir en Boka. Parce que dans le monde, on a eu des jeux de l'eau, et ça, dans l'investissement équité pour le Boka. Mais toujours, pour voir qu'il a toujours les responsabilités dans tout ça. Ils ont jeté en l'air, ils sont toujours dans le numéro 1. Parce que le but, si le gouvernement, il y a combien de milliards et de milliards. Si vous avez la somme, on a téléphoné. Vous avez la somme, vous avez l'autoroute, vous avez la TGV, vous avez l'investissement dans la casse. Donc, il y a un problème, il y a un gouvernement en place. Parce que ce que dit le gouvernement est préoccupé dans la famille. Ça, là, on va dire que 3 mois, on va faire l'élection. L'élection, il y a un 3 mois, l'équipe a l'élection. Donc là, il y a beaucoup de possibilités. Bon, si vous connaissez les candidats, dans le conseil, et ça là, pour te dire la future, nous, on s'appelle le Moka. Parce que tu veux pas la matière première, agriculture et la richesse, nous, on a un peu de ça. Bapo, on a toujours les bapo, ok, nous, on a bapo, nous, on a toujours le capitale, nous, on a alors que chaque chose est en place. Donc, l'acceptation, il va y avoir bon. Donc, il y a la base, il y a une mécanique élémentaire pour les mutuelles vivre. Et ça, déjà, que vous avez. Donc, vous soutenez la matière première. Mais, nous, la matière première, et tu vous joignez, tu vous divisez, la salle de après, tout faut transformer. Tu peux pas transformer. Pour moi, il y a tout ça. Et tu vas obligé de couper ça comme ça. Donc, tu veux ça, mais si vous marchez à Bioli, tu vas laisser le pays que c'est vrai que le bus est déjà plus riche que potentiellement, que le pays ne souffre.
il y a des pays qui peuvent profiter de la richesse, peuple, pas de savourer la richesse en eux. Et pas la bouche, c'est le plus pire. Les autres, ils sont les autres, ils comme David, ils ne savent pas. Si vous avez pour changer tête à Moka, et tu es d'abord responsable. Tu es d'abord responsable de qu'on décide à Moka. Le peuple avait profité. Et le débat, monsieur, sur lequel il aussi, la convocation, le débat, le colo. Donc, merci, la conférence. Merci. Toujours que la conclusion de la Souka, à Tozali Kolobela, est-ce que le contrat et le code de minerais, les kabilistes, balinko signé et que bien la confrontation entre les locaux indigènes et les locaux bazar au Sénégal ou Kamusa ko consulter bankolo na belé oui ou non papa Alex Kalolo olobini na conclusion pour concernant confrontation est-ce que vous avez ressenti ni concernant gouvernement contre bankolo na belé localement. Merci beaucoup pour la parole. On a dit que le problème peut se poser. On a même des bateaux qui sont à Mabélé sans que les propriétaires soient au courant et puis va profiter de l'eau comme on a fait. Le problème est éclaté un jour et la surprise dans l'été. Alors, Malandi Aya, Namuke Nalobaki, je pense que dans le bateau, il y a un élément positif, il faut capitaliser en eau et la prise de conscience à Congolais. Donc, il y a prise de conscience, l'élo quand même, Congolais à travers le monde, là, il y a un Mboka Kuna, tu es conscient que Mboka Nabiso, il faut que ça l'appelle quelque chose. Je me rappelle, pendant la campagne électorale, le candidat qui s'était dans le Baki, ceux qui vont voter le 1er janvier, nous avons carnet à Notaka, où il y a ça là, où il y a observé le gouvernement de la Kambaba Makambongo, et puis la fin de l'année, tout ça le bilan, nous avons le bas, et là, a fallu qu'il pendant l'année. Je crois que on a Koka qui cause là, ceux qui ont déjà en fonction, ceux qui ont bougé dans la pâté. Je crois que deux semaines à l'image, au moins peut-être début à réponse, puisque le mois de février, peut-être deux semaines à l'image, vous avez été au monde de la mesure que ça va débat encore pour Kafouar. Donc, prise de conscience que vous avez en haut, c'est très très bien, il faut capitaliser en haut, tout continuer pour le data, puisque tant que tu vas réfléchir, que l'endingue et le développement jamais recouvert vers Bissau. Bissau dit que les artisans, chacun à son niveau. Mais la tanga qui projet de gouvernement, le premier gouvernement congolais d'après l'indépendance, basant qui a projet la construction de routes, des autoroutes, 9 autoroutes pour désenclaver Congo. Donc, quand la petite année, tout ça, quand on a bongo, il y a un monde qui va asphalter, va agrandir le boulevard du 30 juillet, va tout bagangi, puisque, et nous, comme on peut tout à l'heure, jamais qu'on s'allait dans le quand même. Ce qui fait qu'on a minéré eux. Le lot, la monde, kuna, bazan, a mis un moko, bah, il dit, donc, bah, voter qui a voté, bah, comme continuer, l'entreprise, nous, ça va évoluer dans le domaine minier, dans soutenir projet à développement durable. Mais je crois qu'à partir de là, ceux qui gouvernement qui responsable de notre changement dans le domaine de l'éducation par exemple, que notre monde a besoin de ma salement. Mais le coup, la tout le monde a voté dans la loi sans que pourquoi il a voté en haut. Et puis même l'application devient difficile. Pour preuve, TVA, donc va créer TVA. Va expliquer en côté vulgarisation de la quitté, brusquement ça a provoqué ce que ça a provoqué. Bon, je pense que prise de conscience est de les aboyer, il faut continuer, Congolais tout le cas que la mesure, la condimata moninga, ce qui moninga fait du Congo, il faut te limailler, pour te renforcer qui demoko, il y a même de resala que, à part ce qui gouvernement tient le vendu, et ça, la légitimité, la populaire, tout va se soutenir dans notre retour, qu'on fait ça va d'arriver de temps en temps, et puis au moment où on peut divorcer, mais tant que vous allez pas, quand il faut là, le mouvement qu'on soutenir dans l'eau, et vous allez pas signer. Il y a un autre qu'on soutenir, le nôtre pouvait le de la Chine, mais maintenant,
le balanda ko ba makambo de 3 dragons peut-être eza na bandeko mosusu balandaki histoire wana balobaki Chine balobaki Singapour balanda ko ba Taiwan balobaki bamboka wana ekokoma na moment moko boye ekotelema ekoimpose loi na bango na monde botala bien échange commerciaux ndenge ezosalema bamboka wana yango moto eza liboso Chine sikoyo aza na bareserve ebele yango akomi kodicte monde akomi kopesa bambongo ya gauche à droite donc biso mpe bacongolais lokola prise de conscience ezali il suffit que tozala na bakonzi na biso bazala pe conscient ya likambo yango et à ce moment là bango bakokanalize baeffort nyonso ya bacongolais et puis tokende liboso je crois que on a ekokaki kolakisa lelo yango wana na merci droit de terre contre droit d'exploitation de odon conclusion au lobinini parce que ce qui est ko exploiter uranium na mabele o za na ferme na ngana za ko sa ba matembele na nga lelo uranium mo wana est-ce que en tant que nkolo mabele zwa uranium est-ce que ngana za na droit ya pourcentage en kolo ya mabele te oreke za ka ke leta ka mtasinya ba contrat na ba chinois o lobinini de ko odopam na conclusion na yokuna. Merci le président, je pense que mission Victor comme une félicitation encore une fois. Dans le Bible, droit d'auteur est un problème pour la Congolais. Mais le problème est que la Congolais, il faut normalement tout le là, moi, Bouzo, Bamoto, China, Moutou, Bolivie, Singapour, à part Bouzo, Banamoulo, Narochate, Bouzo, Berry. Je pense que même en apoto, au moins, moi, je préfère Botanaï pour me battre mais papa a beau continuer dans moi en classe, il a fait sa mon éducation, il a bien, mais pourtant, classe est offerte. On appelle la qui est pour ça, mais soit déjà nous avons sur côté éducation ou la chic et si nous avons perdu, donc nous avons tout à moins qu'on rattrape en haut. Mais nous qui peut na qui on va avec classe avec nos boules, mais pas comme la porte, on a rattrapé en haut, à rattraper en haut pété, à zangi pété sous bis à romata. Ça veut dire que il y a gare en biarré. Là on va babo. Droit de terre les a bien marambozo le bavier. Mais na ko bani lo ko moko et puis état de droit nous des amis important na rata makambo toso. Parce que sans l'état de droit, nous devons réclamer le montant. Par contre, on peut tout, mais ce que l'état de droit est dévié. Nous voulons faire massif, nous le bibon, on a parlé, on a banni, or, banni, tout consort. La constitution a un mot, on a appelé l'élection tourment comme il y a des tours comme tourment, on a mis. Alors, le bouillon, l'état de droit, on a le basé, l'équipe de bois. Il y a toujours état de droit. Si on ne peut pas séquer la jumbo kawana, minimbo ka dinzi ezwama déjà banda fonctionner. Il est à partir wana papa zamwa ko la kemo longola nda ko place où zali na longola yango te. Quand on parlait sur sable arabe. Mais sable arabe ana yibi kezali. Yana batu pe na kini ba yibi kezali. Mais pourquoi je sala matebe ko je buka banda kwa batu. Surtout comme place on tourne qui conscience na amour. Deux choses ont sur tazana pour na mboka na ina patrie na ndenge bisi émission na Patrick, au moment où il faut mboka na biso to kende na succès. Après tu collaborer na mondele, tu bien to ça na ngote diamant na maboko. Tu as conscience ya ko pesa ye, apesa biso mbongo pona mbongo wana, tu que tu retourner na le côté par rapport à l'état au to ça na mboka na bango. Mais ce qui confiance ezate, amour mboka yate, ba ko kolongolo moko papa zambwana, ba ke ko chayo kundo comme gouverneur ya ba Congo. Mais ce qui osana amour ya patrie na yote conscience ezate. C'est la même chose que Batali Bosso Basaraki. Donc, toujours, c'est toujours que amour, na conscience, et ça, la peau mboka. Après, trop qu'il le état de droit, qu'il y ait gouverneur qui gagne, il y ait général qui gagne, respecter n'dako ezana sena okuna. Ezate tourner dans l'étage, rotika ba salité na yo no salara, et quitter la bateau ba na sekuna na kisensu, tandis que vous là, kuna na se ya, ce qui a selemba, tandis que ezana ma campagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont ngwana. Mais succès en globalité. Peu importe tout que ça papa à moi. Peu importe connaissance sur comment la vision à la radio to yokio. Ce qui est à des droits athées, donc on manifeste en côté. Quand les députés bazo changer la constitution, quand la constitution ils ont respecté au suprême la justice ya mboka et ça du bosoto. Si on a déjà parti à jouer na ba itwana mboka te. Yango na zo kanga globalité. Biloko eza bien, bandeko ba yoki, beaucoup marata ba mission de ba papier. Parce que c'est que se répéter les sous-soutés, ils aux yango au PCP nous na yo. Tout ka ba mission te ko na masapo. Ils ont que bid ba life ya bato. Mais quand on commence à place papa za mwana, na ro singa yo poza na conscience, oza pe na mboka
na muyamboka na yo et avec l'état de droit to ça makamba minene mboka na ikimbi liboso. Merci beaucoup nzamba pambola infiniment émission kitoko. Bye bye. Merci n'invite mama mise na likolo ya droit de terre soko za na conclusion suka avant na pesa ya conclusion na ngai et puis papa Ndosh a prié pour na biso. Olobi nini kuna mama mise? Oui papa Zambwana na kutanisi kama makanisi na papa Odom merci papa na biso ya solo développement ya Congo etali makambo so papa Oda utikonoba etali pe conscience ya moto na moto ndenge biso toza awa papa Zambwana ndenge yo loba koza na projet okende ko sala ya kata ba Congo biso no so ba projet wa toza nango mais ceux qui ba infrastructure ko la mboka ezobonga te po biso tokende ko fanda kuna to suka na ba idée na biso kaka ndito zoloba boye to okende jamais alors que ce to kei tala Congo ko bénéficier na mutu ebele ba idée ebele makambo ebele ko tambola na mboka na biso nazongisima loba papa Zambwana. Merci na makamnyos bouti koloba awa o yangai conclusion na kotire kaka ete Congo comme le gouvernement eza riche te et kotika pe ko za riche jamais parce que eza pe na eloko moko te. Congo depuis tamba mfumukimbango taba koko na biso basala pays wana po za la l'état te. Mais basala pays wana po l'état a gouverner kaka ko résoudre ba conflit. Mwana Congo fongola miso yeba ete Congo basala ngope na chaque 1 mètre carré eza ko appartenir à une famille. Biso nyonso tozonga ba village na biso na ba circonscription se place to uta poto yeba ete nous sommes plus riches que le gouvernement congolais. Comment devenir riche au Congo? Place nanga ona sala kama tembele soki na yoki sango ete uranium e monani awa okoki kosimba uranium na ngai te soki ngai pe na zui pourcentage te pe uranium ngo un jour ko sila faut contraire à pour 50 ans après 50 ans le yaka kolonga bibende na yo kende na yo comme ça ngana tikali na belanga na bana na ngai c'est comme ça que Congo basala yango émission eza koyana ko préparer bine ko zala yemi ya télécommunication concernant fibre optique oyo ba installer kuna na Congo poto yeba nani mutu ya ko bénéficier dango et pourquoi pe buzoberi moko elinge kota na contrat ya fibre optique wana eza domaine nanga na travaka nango et puis na kolobya pe ba saka pompe ezali pompe e bendaka mai ya pétrole na sa mabulu. Est-ce que na bandundu biso moko to monter ba saka pompe na biso na kopesa bino formule comment ko créer saka pompe pe yo moko ko komino ko benda pétrole et petit to no wana citerne wana pétrole ya ba américain ba français et ya ka ko benda pétrole na village na ngai ndenye kaka ba ko sana bikedi ke kare utaki na Kinshasa et ko kongola bikedi na bandundu botia wana ko wana il nous faut maintenant des citernes gouvernement congolais ata ba citerne oyo ko zala ete na benda ki mai na ngai ya pétrole na yoko sopa wana na tona nene wana ba peser comme litre na yoko sopa. C'est comme ça que ngai naza ko proposer to exploiter pétrole na biso bandundu biso moko bongo makambo ya kozela mundela ya ko timo la pétrole na biso ezali susu te ba saka pompe. C'est quelque chose très facile ya ko fabriquer na ko pesa bino fabrication saka pompe comme ba ça la kayango mais na lingi ko mona sute mwana ya bandundu apesa bakabilise o permission na mbongo ba uti ko defa kuna ba shino ba yako za pétrole na biso trop c'est trop ba bani na est basuki sina west na mwanda banda kota siko na kivete central en tout cas tour oyo kopko ekosimba te malamu kutu biso nso kufa na biso à vous l'antenne ndeko desfe papa mayamba merci mingi pona émission na ta opesi biso nzambe ababola biso